tutumba mbeka katina loyengo yemba sambe ya kulinga nasalilai nanzoto na motema mobimba motumimbeka katina basatu biso basto yemelaye tobinelaye hey sambe ya kulinga nasalilai nanzoto na motema mobimba motumimbeka katina basatu biso basto yemelaye tobinelaye hey Moïse papa ya zézé et la fois maison minanki Adam na Eva tango bakutana ki Moïse azalaki te ya lelo yo ya lelo yo ya lelo. Merci beaucoup, Dieu. Moi-même, je vous rappelle. Je vous rappelle. Nazana commentaire au bate. Yomoko omoni. Soko za ku voyager pamba ya ngonde kuyeba makambo ndenge za koleka na RD Congo mobimba RDC. Comme Babiso Bakariambo avec les stratégies, il faut parler où est la gautonga na Kinshasa non. Omoni siko na mataje sika wano omoni siko ndengo yomoko sepeli nango. Ize sika ya chitoko oyo tokutongi loko ya chitoko loko la oyo. World Leaks. Totongi bora chitoko. Bijou na biso. Mais na yebisio zala à l'aise omoni matadi ndenge ça c'est Kariambo si petit en personne l'argent m'embête tableau de bord dit nandenge naza kotambusa yo soko omoni quelque part esika oyo ya bien ya kitoko dit oyebisinga Kariambo si na linyao na sombelo lupango na sale loko ya kitoko c'est toi quand même les angate il faut profiter na tango yo toye na mataji esika nyonso na kotambusa yo soko moni esika kitoko ale Kariambo na linyao na sombelo lupango na ngena tonga na sombelo yo en tout cas na apprécier comment na mataji en tout cas c'est bon moni na auto solana maître Pedro pas un maître avocat mobala Maman Adrienne Bouka mobali na pa Pedro ata maître avocat na auto solana ye abinanga o ezama be na ye pinda za mona ba Congo vraiment na profiter de quoi na za pembeni ya Kadiambuji na tikape mo elembo na matadi en tout cas na sepeli ndio za bula otonga flat en tout cas za bi menga puis en tout cas na besoin de tonga ta mo flat mo ya 2 niveaux 3 niveaux mais on fait ça kana komba ni frère. Mais je te dis la vérité, le temps où on a eu yo, ça c'est Kariambo, l'argent m'embête. Et ça ko lukanganya ko dia. Babola badie balembe. Baoyo badie balembe. Tableau de bord. Dis. Et là on a eu yo luka et sika oyo na ko sombela yo, ce n'est pas okochana kombo Kariambo non? Okochana kombo soki yangani non? Dis, et ça kombo na yo oke kucha c'est comme cadeau oyo na babeli yo. Si nga en tout cas na préféré celle angelo moko na bui makoto yo en tout cas tout monde na biso biloko na kin mais biloko nde babeti au des flats hôtel au délix en tout cas
eza classe omoni alingi na bwi makaka kotoyo omoni ata pembe na président Boudis wana okosala nge do moko ezalaka ya classe boye mais sikoyo yanga nalingi ezala ata 2 niveaux en tout cas merci vraiment nande ofungolenga motema naozanga meme aloba oloba mais sentiment na ngai j'espère ozo sentir déjà nde nini naoyoka bien en tout cas merci une fois encore uyebi ndenge eza chinsanso wana olobise bien batonga na bango na chinsansi mais na matadi ya plus fort na matadi ndenge baza kotonga ndenge okofumana na wodelis boye c'est-à-dire oza komisentir comme oza na chinsansi plus kutu koleka na chinsansi ya des places mosusu ovandi boye oza koyoka solo eza kobima na babiloko na bango oyo batongi komo baflat bayebi ntina flat te aoye eza esika ya classe eloko nga na kotongela yo eza esika kozala ya classe omona badewo nkusu baleli felo bakozala wana aleli felo akozala wana aza lokola moninga na nga l'argent mambete $100 epana ye eza lokola 1000 francs ya kubanga te awa oleki tobimi mpo toleka mwa mopepe omoni toza kokota na restaurant mwa whisky mwa eloko ya kodia oza comprendre après avoir tolongwe toki kotala jipe lambo akomi kota belvedere wana soki tolongwe okende siko komona belvedere esika oyo eza ya ngomba oza komona Moïse papa ya zeze era fo mezo minanki boss obike mbushime kitoko makasi première fois nana kende mbushime mina sentir kolia na kati ya hotel dina na sepeli pene ezalaki fantastique kobina na bwataka ndenga na lingana nga ambiance na bini kitoko makasi bashambwa kitoko badushe kitoko ebongo nakuta eso na les deux associés baprendre nga ke avos ana bwima ntoka nde baza bakousin na ye bate tika donc na vivre kitoko makasi oyebi me bakadi ya mbozi ndenge nayebisaka yo bayebi te esika mbongo euta na mbozi mai bos na bosani ke nakutani na Ogi Ilunga ADC donc nazalaki donc rese na kati ya mbuji mai tika nazalaki oyebi ntango oza koloba ADC Ogi Ilunga nazalaki donc ntango oza koloba Dieu m'a donné les deux associés wana midi nazonga ka na aéroport jour kozonga na aéroport nakutana naye na tonton Kalambai midi nayebisi yo omoni oza mwana oyo ebele ntango baza komona peut-être pembeni na ngai baza komona nete oza makango na ngai orge basa makango te naza kopistone yo omoni bato wana otangi Dieu m'a donné ADC Ogi Ilunga tonton Kalambai Dieu m'a donné aza moto oyo ntango biso bakadi ya mbushi tuza koya na bafere Dieu m'a donné nde avandisanga aza kopesanga conseil omoni ndenge kadi ya mbushi amaîtrise makambo ya diama c'est peut-être mpo na bango mais ndenge eza boye ntango okendaki wana nabetaki tour na Angola ntango nakomi na Angola nakutani na poleka bwaya naluka le full boss bana moko bayebisi ngai aza na chinsansi ntango nabengi yayebisi ngai kadi ya mbushi yaka na aza na chinsansi donc boss full ana Kishasa full aza na chinsansi ntango nabengi yayebisi ngai kadi ya mbushi yaka na chinsansi mbala moko nazwi koli wana na ye
nalobi na kita na mataji pona siri sa makambo a travaux wana yango na uyebise nga uza uya nazalaki yo po tuzwa déjà de kuli wana tukende nango ndenge eza boye full de full aza na chinsans nayebisi yo c'est grave full de full bayebisi nga aye na jip moko iza kuloba jip wana soki uza oyebi akomi kosimbisa bato tous mingi soki mmonya avanda kaka pembeni ya jip wana soki ndenge avandi wana soki oza presa koloba opesi ye bonjour omoni jip nde korépondre bonjour ya eza koloba te jip eza korépondre c'est-à-dire aye na mutuka moko eza koloba mutuka wana sikoyo naza kolingana yeba prix na yango mpo nga mpe naluka fois so akosomba yango nayebi keyoka kote wana pene osala gt toza kokende na yo oyebi kaka ndenge naza koyebisa yo mama me navandaki omoni ntango nayebisaki yo naza kosolola wana oyaki na telefone mwa mbango wana moto abengaki ngangani papa toussaint oyo azalaka na ngiringiri na yolo wana otashaba wana aza kolela sikoyo eloko eza koderange ye imolayizi aza koyebisanga o kali ya mbusu mwenye babiloko wana mingi nde bato oyo bazalaka nete na bainterieur nde bazalaka mwa makasi nalukela ye ata mwa kisi moko ya imolayizi aza moto oyo atambwisaka motuka mingi ntango mosusu eza koboma ye na mokongo sans le savoir yango ayebisi ngai nalukela ye kisi mwenye imolayizi soki eleki ntango mosusu omoni ekokobanda komosipima kilo pas du bien. Mais c'est l'homme qui ngana kamwe so bino boyebi te ke solution ezwama deja mpona babiloko wana nyonso nde biloko ya mike ete towana motu moko azopesa solution na bamakambo wana nyonso ma Laurence Mboyi aza na centre na ye Herbo Pharma eza naza étonné komona ke boyebi mama Laurence Mboyi te na Herbo Pharma makambo oza koloba ya mama Laurence azalaka wapi na matadi ayo bi wapi te ata na matadi centre Herbo Pharma eza nango me siège na ye nde eza na kini non eza nango mosika te bisika mpe ya kotengana te mpona koluka so ye nde nini donc baza na limité quartier de Bonon omoni avant Manjeli omonaka na gauche na yo batia pano mwa monene bakoma Herbo Pharma donc kuna ko solution o hémorroïde o impuissance sexuelle o moins ça botaka to ba bio matrice bakalinga so ndeni ma Laurence so asimbi myome qui se fibron ni lo pam solution de Jézara nango sans opération donc sans opération en plus na ba plante naturelle ya biso mo ya RBC zana numéro pesa ngana pesa ngo touché zo numéro ma Laurence 09 97 43 97 encore 19 09 97 43 97 19 nasuka dans so bendiko bozwa ye mo penza mama Laurence vous se fixer comme ça bokena Herbo Pharma dans zango esika obunga te dans solution pena zo traiter na ba plante naturelle ka ya mboka na biso mo ya RBC moni bato beye bazali bande koyeba te que solution eza nango ka perdi on traite bien vraiment là c'est bien ba naturel kaka sina biso moko wana kuzala bien po moni bazali wana bakendele eza na solution te wana nazaibi tukosolola nsima ntango na mamo omoni ntango mosusu oza kotuna kadi ya mbusu oza koresone nini mamo naza moto oyo naza komona awa te naza komona liboso mamo omoni nalingi boye obenga deja na chinsans obenga baparent oyebisa bango mpo ntango toza kozonga kovandanga moko lisusu na ndako namoni na ntango tovandi na yo awa tomesenyi mingi sikosoki yo oza epa na bino ngai mpe naza ya apardi nakokoka te yango naza kolinga ntango toza kozonga nazwa ndako
na ndako na nga na biyebisa bato oyo baza na ngombe wana babima deja baekipema ya shike ekota kuna po tokozonga tokoti mbala moko tozala ensemble yo yebisa deja bapara nayeba ndenge tokosala mpe bambon ndenge ezala mwa bien na ndenge ya respect moni le jour oyo mamutibwabwa Isabelle bwabwa Isabelle ntango ayai ayebisaki mwasi na ngai ye tunaki ngai soki toza esika moko alobaki te olisaki avandisaki ngai yebisaki ngai naza moto navandaki na resume mingi yango nasengi yo lelo meme ngai avoka na ngai oyo ejiki bati eloko mosusu ntango amonaki yo ayebisi nga kadi ambushi omoni tumema bavi na aventure te wana aza mwana bato moni ndenge nano bima epanda bango te voyage na ye boye ya diable mosusu akotaka sale savoir na bamakambo soki bake kofunda ce n'est pas du bon yango nalobaki non ntango toza kozonga mpo fo tokende mpe lubumbashi omonya biloko na ngai mpe o niger oyo nafongolisaki na Kisangani quand même il faut ozala wana comme conseiller na ngai numéro 1 quand même c'est ça. Ok Kadambo, je merci nayoki yo pesanga temps tosolana na kini Mbuloyo, mbula Moïse, mbuloyo. Mbuloyo, mbula Moïse, mbuloyo. Edugu imba dolumuna ya zeze. Edugu imba dolumuna ya zeze. Honorable Kabuba Mafu Florent, on a parlé.
simba na bor na yo ya rouge osale le couleur oyebi mokolo oyo parce que nani Brigitte plus mobile ngaja nani moi ça PDG plus moi ya PDG député ni Brigitte tu vas vous préparer marche de santé na mataji baza kuya mokolo wana okolwatela bango kaka boy oza kuyoka donc abo ukuboma bango na couleur ji oyebi mwana oyo siko ngani lamba nani nga bongisi lamba oyebi naye lamba nayo bino nyonso boke osi na couleur oyebi nayebaka te nzambe asala alukila matière na yo ezali kuteneni kuta ya jaune anyo bendi po basala yo na matière ya ok bon bébé amuti oza à l'aise ntango nayebisaka yo soki oza pemene ya petit kadi ambushi en personne l'argent m'embête tableau de bord c'est-à-dire c'est ça obimi na miso ya bato oza kongenga na miso yango na mateki ya omwana oyo bienvenu tiari oyo akoboma bato na kolera sapologie ya longa na oboro wana sikoyo nga moko na moni na tala na ça va dire na nga moko pe naza komiponela lukela ngai tosala kolera mais yo derrière celui qui dit là jusqu'au final que le survêt donc survêtement mon bois rouge blanc car tout justement donc survêt aussi donc on a oyo en tout cas qui toque wa banda rose na oje donc ba noir pe yango pe meni ba noir pe yango là ça va dire c'est bien to connaît l'Inde moi il y a pas français tant vraiment biso toza bato aku dei donc faut bokangi ya chéri wana Adam na Eva tango bakutanaki Moïse azalaki te ya lelo yo masumu nyonso na nzoto na ngai Moïse papa ya zeze Moïse papa ya zeze et la fois maison Minankiro Moïse papa yo zeze Moïse papa yo zeze oh pasteur Eli alléluia Eli milai mbula Moïse mbula Moïse edugu imba dolumuna ya zeze edugu imba dolumuna ya zeze eloko onga na ndolinga te ke oyaka na hotel o 5 kinga na zala doso ya na yo ozo pe chambre na yo awa en plus oya pe yo moto ozana mwasi kadi mbuji yo sakana ngai tika non na yebe eloko ngo ezani eloko ngo ezani yawa sois calme dis non quand même mais na yebe eloko mais ya biso zala calme olobi pe osilisi mwasi na wanga taille mannequin vrai chérie alors la fille à couleur obange eloko maman, pardon s'il te plaît, naïbi oti. Nana pousse ko to répondre ngate na maman. Eh là. Na so charger na ina. Eh là, dis tala. Maman, mitala na so. Maman sika na mwasi. Nana pousse na yeba. Non, kade mouche na silkate nana pousse na yeba ezani. Maman, na yebisio zala calme, zala respect. Oza mwasi na nga ya ndako. Non, biloko ya osalaka. Non, biloko ya miki obetaka ndi yango. Eza eloko te oyo akokozala secrétaire ya mosala ya nani ya ndako naza kotongisa wana. C'est ça dire. Il
faut l'oser la presse, oser la calme. Ah, kede bujine niko? Olisi kona mata. Oyebi ngai olisi kona mata. Eloko ezeloba bo. Oyo za mwashi na ndako. Oyo aza mama ya bana na ndako. Zala calme be, maka mwana zo kulinga uluba wana zala calme. Il faut ouiller bele ndemo loko zo kusala. Zana yo ne loko Eh, yo. nchini. Dis. Donc ceux qui sont secrétaires na yo, ils ont vraiment audace ya koloba mabo elobia. Chika bilo. Zala ka. Maka mwana zo kuyebisa yo za mwashi. Zala di respect. Maka mwana zo kuluba na yo wana zala ki. Tumana yo ezala ka. Maman, kaka ndenga na yebisa. Omoni nako salir yo te pone siko to zabo na bebisa réputation no za musuzuni mais na si réellement za secrétaire noko a soigné malobo omoni soki vraiment za secrétaire ka nenga lobi boloba na misa C'est bien. loba ngona présence na ngana misa mata te na simo pe na nzoto pardon naza ko yebisa yo oyebi ngani na zara koleka moto pardon c'est bien omona sana banga mosi te c'est bien te munene te matama sima to nini na yebisi yo na ke eloko te kende kade muchizi ka kende ongosakananga omolikane na lobi secrétaire mama na oyoki na lobi no ya mama na mais yabo na keiti kade muchizi boni bo biloko sanité akeiti uza kubambula ngamba tande ngwa kaka lelo na oso kusuma kade kusuma kade so molikane ya tenda Mamulwafu pardon. Mamunanga yaga. Ulwanda yete. Bazaba ndo ya fina hai. Mamuna kulanga mamote bazaba ndo ya fina. Bien, bonjour. Regarde kilo te. Oyambi pe téléphone. Quand Monique les appelle maman, il fallait que tu oyamba, il fallait tika. Mais le ko oyambi téléphone. Yo kanga na yebiso ko mundo zawana. Nyonso oyo salinga nga va mboka matadi ozo mwasi utine na kishasa oyini na matadi en plus na ndimi na nga kutupete ke mwasi wana akoza mwasi na ndako na ndimi te parce que so za mwasi na ndako ngo benga ite oyani parce nga za mais na yebiso na nyonso oyo sali papa zela na ko salo kata moko ko ndima te longa na ko salo na mboka matadi o nga na olakiso ke nga na mwasi ya matadi na afia matadi nga ne kolomboka yondo wuti kishasa yondo kutanga na olakisa elo na yebiso tala te nasa poso répondre na téléphone nga rien si quelqu'un ndo za wana de yokanga onga na lobby esaka wana na sakuta posa pe ba réponse noté ko benga nga te bosa nga na fino mobimba atoyi matadi ngo kuluka nga te me ba esa mboka na so tie pat nga na yeba ka ke yo nga na salo o regretter na yebi soka bon non na yebi so moni na loba noka kuna ozonga non malembi nyonso donc fete nga transport na zonga po oyebi lobi okalme ngai olobi ke amwasi na ote baza so bato bayidaki mpona osomba lupango wana na ndimi na kiti motema abisila parvenir kobenga azogangi yo na telefone oloba ngani eza mwasi na ote nazozonga nayebisi yo ewainanga na moko bosaka na ngai kadiambu kolanga ote na okolanga te boniko lobanga okosima nga nzoto te tubanda kutambula kaka na chambre boyetuye botulongi mpona mais quand même dit uzakanda mpona nini nokuta onde ozobetaka monoko ozolakisa ke ozokosa lobanga ti azogangela na telefone amwasi ozaki kogangela ondenge wana oza koconfondre tetelaka tika biloko wana mama nayebisaki yo pardon naza kuna te nalobi na yo biloko ya miki wasali te kutu ya bien te olingosangani bitoto ekende biso ngai na mwa mungala kosaka na ngai te nayebisi okosaka na ngai te mpo ngai na mwa mungala nayokosaka nango te nania mikila nayebisi yo kebaka diambu problème nango te ta omoni oko olingosala pardon oko olingosala vi na yo oyo mesana nango awa tikala na yo nga na okende so omoni ke ofutela nga biye te nakende ngango na obima naozwa taxe ata na ye matadi te na otuna ezola mituka kini na okende na ngai te ya kozalisanga kimia te oyebi nonga te kadiambu eza la vie na omesana kosala awa otikala no alaise ozala eza teke nazosurveille yo na moi nanga otikala no na okende
Tango ata otelemaki wana omonaki ye odero ya banda komemisa te. Me bolinga bongo. Aza komemisa o solo oyo kadi ambusha kotelema moto andenge wana te. Mais je wana za mwasi te je. Mwasi oyo peut-être kadi ambusha ko depuis to banda kotambola na yo. Quand omoni bato. Ba mamu Isabelle Muji na ntibwa amoni yo alobi kadi ambusha oyo na moni nini. Moi je suis mobimba, ça moi c'est mais azakolula yodi. Wana moi c'est ça oui bien na comment regretter na ça qui erreur qu'on dit ma côté quelque chose ça ko yana ala kata. Oyebi que so na yo quand même asidi comment envoyer bisenga ndi na moni buzoba ko simanga te. Et ko bona ba mafuta pa pamba te ka diambushi. Eh tika ngai ko monsieur tika biloko wana mon bébé. Hein dit Luanda wana te uzakolwa wana dit. Obi emi bali ko waka batu te ya solo. Ya solo te bali bo batu te. So uzakoloba balanga ja ndengwa ni za uzokisanga mutema. Na kumona ko mine toza na confiance na ngai. Na za na ngobe ezapete pa. Na za suna confiance na o. National biloko. De moi non kadi yambujinare na trouva na vie na ngai na yebite. Na za ku na ba makamna ngo sans na ba projet na nga bien. Na pa kadi yambujinare na mamna nga bien. Dans les mons mbangi ko de to stop ete kati ya no zela kama ete buka uta shina ya po brancher ngai. Boni boy. Na ndimi ko tika ba mamna nga nyoso. Yo za ngai, ngembisa ngai. Mamna ngai. Suri yo kumina kanda. Muni te journal buto ande luna buto bien te. Ngembisanga kulwanda wana te. Omoni de diable ya kana ba fasunyo suto. Obi ke lobi polo baikabo. Te. Omoni kutoji feli ngamba tana chiki. Na ujifle ngamba tana chiki ji. Quand même na wodelisa wa batu bateleki. Mais le lobi eteli ba ngote. Déjà bolimo ya ngana yo. Alors promettre nga ke et ko se répéter l'isouti. Maman, na yebishiyo zala na confiance. Zala na confiance lokola bano bateka kamai to somba ka tuza komela. Ndenge sika bazwela ngo tuyeba kate yo pepe sanga confiance wa. Kadi ambushi bolingo ko mamu to utira yo na chinsa sa mamu. Mais c'est ça ji. Donc ni na yaka pena mabe. Wa bana yaka na mabe. Ni yebi ndengo la kisanga bolingo ndengo yembela nga banzembo na matoi. Suko kumi kuloba boyo yembela nga ndenge nyini. Uyo yembela nga mon bébé. Suko mon bébé na nga yiji. Tika ko de tende moi. To draw nigh to you, but you clothe yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you. Makani. Mariela, Angel Poet.